Voilà, grand peuple de la RDC, Ngai Wabino, Manseba, Ngai Muyumba, Ngai Ngwashi, Tope Ngai Noko Clovis na Pesio, Mbote. Et na Pesibino, Bino surtout, grand peuple de la RDC na Pesibino, welcome na émission Noko Clovis Time. Émission Noko Clovis Time est émission Oyo Congo et Sengo TV et tient à disposition il y a communauté congolaise de partout. Oyo bazana mboka Congo, tope ba congolais de partout ba ndenge to bengaka na diaspora. Nde yango ezali émission oyo ezako memela communauté congolaise de partout ba information oyo bazali nango bosenga pona koyeba ndenge nini mboka na biso e zali kotambola. Yango nazali kokende kopesa un grand merci na baboneni sotu ya Congo Esengo TV na bandeko oyo bozali kokende ko s'abonner tout à l'heure. Vraiment un grand merci na ndeko oyo zali ko disposition bolimbisi ozali ko disposer tant na yo pona kotala ba vidéo ya Congo Esengo TV. Na pesio vraiment un grand merci. Un grand merci na ndengo zali ko partager non seulement zotala mais les sous-suppose zali ko partager na bande comme sous po bazwa pe no kano ya koyeba ma kambuni neza kolekana na mboka na biso Congo pe ba ndengo bozali ko like ba vidéo ya Congo Esengo TV. Vraiment un grand merci. Alors ba maman papa bande ko pe bana boss bongama comme ça to banda émission Nabiso ya édition Oyo. Alors je compte 1, 2, 3, go, boum boum, boum boum boum. Réaction FCC aux ordonnances présidentielles de Fachi. Pa. Bandeko ba Congolais. Boza loko. Nzokande ordonnance nde domena Fachi. Ordonnance nde domena Fachi. Uta Fachi arataki Congrès. Fachi kobanga nyonso esila. Fachi kobanga nyonso esila. Uta arataki Congrès. Ordonnance nde domena Fachi. Pouvoir ya Fachi esi ekoli. Lelo ekomi na 2 ans e. Pouvoir ya Fachi ekoli. Oh! Premier ministre au FCC Bo Matabo Kita. Ordonnance ndeza domena Fachi. Ordonnance nde domena Fachi. N'est-ce pas bandeko ba Congolais? Bakino baga iyokani. Bon, non, c'est là. Iyokani vostindela ngango na nini bokomela ngango na ba nini na ba commentaire. Iyokani na Chiluba, Iyokani na Swahili, Iyokani na Kikongo, na Kikongo l'État. Au Lingala déjà, c'est à poto na 4 na yebi Iyokani na lobi yango na Lingala. OK, voilà. Bandeko ba Congolais de partout, wana ezalaki ambiance ya Noko Clovis na ba Noko na epo, na Noko Clovis azo talisa bino ba Congolais était ordonnance neza domaine na Fachi. Et Noko Clovis azo talisa ba Congolais de partout était que uta Congrès o banya ba beta o il paraît ba 7 millions de dollars wana Congrès wana. Il paraît 7 millions de dollars. Oh, il fallait bima. Congrès wana depuis rata. Fachi kobanga esila. Ngana ofungula bino ngana noko na bino. Fachi kobanga esila. Fachi azwa confiance.
Et Fati ayebi ke ordonnance ne eza domaine na ye tanga yaka na London. Fati alobe nini so oya gomeka biki rouge yango si ndiyo bandeko ba congolais. Alors tomoni ordonnance Fati a signé, tomoni a nommé ba magistrat pe a nommé ba militaire. Et là to noté côté ba magistrat Maître Kalouba, je crois. Maître Kalouba, oui. Maître Kalouba, oyoyo. Asambaki na côté ya République contre défenderesse. Côté ya Vital Kamerhe na nani papa o nani. Ah, papa Moukutu Kombo, papa Libanais, ceux qui oyoyo Jamal, voilà. Papa na compte ba Jamal. Bon monaki Maître Kalouba en tout cas asagi musala munene na et je pense bon wana selon ngai noko na bino Clovis nga na monique Maître Kalouba a su récompense na ye par rapport à la prestation na ye. Donc comme ordonnance eza domaine ya Fati. Fati pe asi azwa asi azwa confidence kobanga esila balinga ba mekaki ba sala nini congrès kala mingi tawa po ba beta Fati bilora ya kati mais Fati zisala ke elekate nini congrès esalamate pourquoi congrès salamate Fati a commandé confiance azwa confiance kobanga esila et Fati ko comprendre que ordonnance eza domaine na ye. Alors, les Congolais de partout, bola nangana bokebi, l'analyse d'amitié va continuer. Ndenge nazolo banabino na bandeko FCC, premier ministre pe basepela ina ndenge Fati a nomaki ba militaire te na ba magistrat te. Alors bandeko, et loko moko na notifié ya liboso o na uti ko bino maître Kalouba ndenge a prestaki bien na procès 100 jours. Et là, comme sous na notifié général Tango Fort, azalaki d'abord général major, ba élevé na gradia général d'armée. Et kaka ye, bon non seulement azalaka na ba sanction ya Tango Fort, azalaka na ba sanction internationale. Et ba remplacer peka na John Numbi. John Numbi pe azarana ba sanction internationale. Place wana il faut na solana noko nanga Fati bongo na oya na ofungola mino eloko nini ibomba mi wana mabomba mini ne bomba mi wana parce que na comprendre mais bandeko na ina sala moi entre parenthèses John Numbi yepe azana ferme ndeka noko na eshi na rambo azana ona na kinga kati yepe na bakota bakatanga kuna abeta eloko mwande ngwana. Mais wana qui tout puissante wana. Bandeko. Alors bandeko voilà nani John Numbi ba tie mupanzi a commis sans fonction ba remplacer na Tango Fort. Tango Fort pe déjà ça a commis général d'armée donc ba Matisse na binomo monaki donc ndenge batangaki na ba nomination yango dikuko motuna tozana ngoya ko tuna pona nini ba nyani bandeko FCC na premier ministre ba réagir ndengwana. Alors normalement selon Mibeko il fallait ordonnance signée par le président de la République et contresigné par le premier ministre. Kasi bandeko avant to kene musika na lingi bolanda communiqué de presse ya premier ministre comme ça bon temps tozonga to continuer ba oyo ya katinenga na sabino ngai na noko na bino na ebisaka bino oyo batunyo so tuté bazoloba ngana noko Fati na noko ya Congo démocratique donc nyonso yaka pananga ngai na ofungola bino. Alors to se retrouver tout juste après élément oyo na régie.
Merci. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2020. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation, le joindre en cas de nécessité. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attaché à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Alors voilà, merci Bandeko Ndenge Boza, toujours branché. Alors Bandeko, tangu Premier ministre azalaki na déplacement à Kinzalaki na Katanga et nini président de la République a signé ba ordonnance a sali ba nomination ba militaire pe na ba magistrat. Alors ko sala ba nomination wana mutu oyo a contresigné ki ezalaki vice-premier ministre, ministre intérieur. Selon Mibeko, bon, tout le monde Mibeko te. Batu ebele ba lobby moi makambo ebele. Batu mususu ba lobby ke oh voilà, noko na biso faci a buki nini donc a violé constitution de Tolobaka. Et ba mususu ba lobby oh non a violé constitution te. Moi kaka et continue à mité ma batu mususu moi ko sepela pe continue à mité ma batu. Mais nga sikoyo noko na bino na zolo ba na bino siko boye. Pour nga na noko ya tout le monde. Makamba acte o noko faci a sali ezali ke ordonnance eza domaine na ye. Ordonnance eza domaine na ye. Selon Mibeko, président de la République ne a signé a signé ordonnance et contre-signé par Premier ministre. Mais Premier ministre avant a kende na déplacement au Izaki officiel, Izaki mission officielle na Katanga, nazo pour votre information. Atikaki lettre, n'est-ce pas? Yes. Atikaki lettre que intérim na ye oyo intérim na ye atikala kozwa poste na ye. Lokola intérim na ye ezalaki vice-premier ministre, ministre intérieur Gilbert Kankonde nde a posaki ba acte wana. Parce que donc vu ba urgence non on a biso faci à monaïque il fallait assigner ba biloko assigner ba ordonnance on a pris et ça la contre-signé par vice-premier ministre ministre ya intérieur et Ndeng et salamaki. Donc bandeko na koye bisabino na moku se nyonso ke acte o noko na biso faci a sali a violé na ye constitution ata na virgule ti, ata na point ti. Donc, ba norme eza wana. Wana sikoyo nazoloba sur le plan juridique. Wana nazoloba sur le plan juridique.
ndenge mibeko esengi a violé na ye eloko moko te. Donc aza na kati ya ba norme à respecter constitution parce que ilunga lukamba avant aksa la déplacement officiel o ezalaki na Katanga, ilunga lukamba atika ki lettre il y a Motunaye a Motu oyo atika kosala l'intérim o ezali Gilbert Kankonde, vice-ministre vice-premier ministre, ministre ya intérieur. Donc alors yende a salaki ba nini intérim et puis a salaki contre nino a contre sinaki nini ba nini bolimbisi moi nini kaka côté na mémoire yende mutu a contre sinaki ordonnance ya noko na biso fachi. Alors bandeko soki totali sur le plan juridique de Naotoloba, Facha Boukimibegote. Kasi soki to keina sur le plan politique, côté Walande, moi kaka ezali. Parce que Fachi aza bazana coalition. Fachi bazana coalition, il fallait normalement makamboana et kota et luboma na basola na ndenga coalition. Mais bandeko, place wana biso petit biso peuple, to neto bakaba petit peuple. To bénéficier pene logo morote. De ça c'est un côté. De l'autre côté, soki nogo nanga fachi, tope nogo na biso fachi, soki netike amema ki on a nenga ba masola ba coalition. Et nous avons commencé à politique. Or, neto yebi, armée, eza a politique. Si ndiyo, na, je pense pas que le Premier ministre a contredire ngai, na makambo ngai, na zoloba. Moi, je pense pas que, je pense que, bon, plutôt, que armée, eza a politique. Et, armée et ça politique et magistrature paix et ça politique. Alors ce qui non qu'on a fait à Zoaki Masolo ya ba nomination a même qui on a coalition et l'inga qui comme même non FCC ba même appelé ba candidat la bango Kashipe le ko eza Masolo ba bazo gouverner Kashipe et MMA ba nini ba membre na bango et ngoko ba pourcentage quoi que soit. Donc certainement non qu'on a fait à benda qui bilila sali calcul ça la bien non ordonnance c'est un domaine nangai, ordonnance c'est un domaine nangai, signature c'est un domaine nangai. Donc na nyatango ba beta pena ba mama na ba calcul noko ya premier ministre salika déplacement taba ni ataba nini ba nini ba nomination na absence ya premier ministre. Donc sikoyo soki zala ike ami mango na coalition je disais et non sala que non et comment est-il politisé et on va quota au pourcentage bino boy non oh ne salami boye Fachi a tché batu o ya monique ya tcha sans que oh non FCC ya na autant de personnes cachées là non makambwana il faut ici là. Donc biso peuple peut l'union de biso peuple on a besoin que mboka etambola bien ne ba nommer ba militaire wana ba problème ozo za na est na ba frontière na biso 7 pays 7 armées étrangères va envahir mboka na biso. Il faut ba on so ba bima. Donc, tous on a besoin de sécurité quand on a mboka, tous on a besoin ni économie pe mboka etambola. Donc, to lingi na biso te makambo ba pourcentage joana et quand on a mboka politique à ta place au politique faut ezalate, il faut que politique et kota. Donc, il y a na place wana bandeko na ngai noko na bino Clovis na kei kopesa noko na biso fachi raison
na ndenga tali ke alingi te ke magistrature est comme politisé. Alingi pete ke armée est comme politisé. Parce que ceux qui FCC etindi batu na bango. Donc FCC e bando yo ke la kaka batu na bango. Binomo bo monaki kala mingi tawa vice-premier ministre ya justice. Makambu ya salaki. Azui asali makambu ndenge bazo yoka na sima na ndenge na bango. Azui ba rapport oyo esengela ki gouvernement mobimba eyeba. Pe président de la République ayeba. Yazui asali ba vie considération na ndenge na ye engagé gouvernement. Na ndenge na ye et azui atindi na proposition ya loi mina kuna sakata. One is un exemple. Donc, parce que yaza muta FC ça dit que non ngana na kata deal muta aussi manga azate non ils a bongote. Ils a bongote. Yango lokola. Voilà. Alors bandeko batu misusu balobi nini? Balobi urgence ezala kite il fallait fachi ya zela kaka premier ministre parce que premier ministre zonga parce que premier ministre azaini kaka na katanga et musika te ezali à l'étranger te. Ah, bandeko. Ezala bongo te. Mutu akoki koyebisa to ko sambisa président de la République sur ba urgence azate. Président de la République yemoko aza na pouvoir yako itala wapi oza urgence to wapi oza urgence te. Donc ils ont une appréciation ya président de la République yakotala oyo eza urgent o to eza urgenté na cas d'espèce ya monique il faut akokota bien niata ordonnance po eza domaine na ye. D'ailleurs ordonnance eza domaine na ye sikoyo pona nini ye akende kozela premier ministre ti tango ya kozonga kuna na katanga. Non, ils ont raté. Donc Fachi Béton a violé na ye constitution te bandeko. D'ailleurs, bandeko pour votre information, jurisprudence ezali pour na kalate et même loko o Kabila pas salango. Kabila salango tanga azalaka président. Hermoko Bruno Tchiba azalaka empêché et nani ministre nani je crois papa onani papa abina kitise la ya mata José Makila signé atango Bruno Tchiba azalaka empêché. On est un exemple ya mwana eza ba jurisprudence noko nanga fachi ozali na white oyo aomeka biso ba congolais toya tocha litie lilie. Donc au violé na yo constitution ti oyo akomeka biso tocha litie lilie. Donc tu dois appliquer article 5. Le kola pouvoir souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala ezali litie lilie. Biso tondimie tolobie te noko na biso fachi o violer constitution te. Oyo agotele melango biso toya tocha litie lilie. Tocha litie lilie. Voilà. Ouais. Parce que jurisprudence ces autres talisa biso ne China Rambo autrement dit Kabila. Asala même likambu na gouvernement Bruno Tchiba. Bruno Tchiba a qui empêché José Makila signa. Exemple 1. Tokene sou musika. Exemple 2. Bozo koyeba na ordonnance mususu China Rambo a signa a mutasala contre signature ezalaki Cheo Kitundu. Cheo Kitundu a sala pe contre signature. Donc nous on a biso fachi aza na kati ya masolo normal po ordonnance eza domaine na ye ba mata ba kita soki ba meki so ba die biso to ya cha litie lilie. Voilà. FCC so ba meki
biso to lakisa bango litie lilie. Peuple a lakisa bango litie lilie. Article 5 ya constitution. Litie lilie. Ok. Nathalie Sibino Bandeko était sur le plan juridique. Ezali na problème à Tamukete. Kasi sur le plan politique, Bandeko, Walande, Premier ministre ndenge baza quand même na coalition, ndenge nani Premier ministre a kene ko apprendre à prenaki ba nouvelle wana na télévision netika ngana yo boye. Donc et ça lit quand même bien te voilà sur le plan politique. Mais nous surtout wana lokola Premier ministre a CPI n'a été et que ce Premier ministre a CPI est dérangé dans le peuple. Ce Premier ministre a CPI ou bien ce Premier ministre a CPI. Tout ça, Premier ministre a CPI, il va CPI ça y est. Dollar et okita pour Premier ministre a CPI. Ou bien ce Premier ministre a CPI. Est-ce que dollar est quitté? Dollar peut quitter. Dollar est au matin en cas. Donc, biso, tout ça, biso côté on a été sur le plan politique. Et puis ça biso kanda pour to lingi kutu babilo kwanati. Donc voilà ezande ngwana. Donc batum susu ne bazo loba ete non tant mususu Premier ministre sera zoaki dossier anga ke nanora consulter yemei talaka yemei anga senga non ah, Bolimbisi. Donc, les Zaka Wana, ceux qui peuvent mettre ça qui de Sénégal, mais m'ont pas aimé, ça c'est sûr. Yémé, anga, ringo, comme non, et comment on va kota, on a ndende, on est toujours beau, et puis ça, peuple congolais kanda. Kota, makamunio sauté dans la politisé. Non. Nous sommes toutes les causes à la politiser. Donc voilà, Bandeko. Premier ministre a sali communiqué. Et Premier ministre a sali communiqué. Pour solo na président de la République. Et à ce moment président de la République a communiqué nae que Yazoya comme ça nini alors écoute ça nini Azoya comme ça batala makamona nyo surtout au clair. Tirer makamona nyo surtout au clair. Des premiers ministres Zoloba. Mais voilà, ils sont grave bandeko. Premier mais la deuxième fois, ilu kamba asala makamba communiquer na ewana. Yemo ote azotangango mais apesi ceux qui nani porte-parole na e. Ake go lobele makambo ayebisa asa hangaye. Ah! Ilukamba oza deuxième erreur ou tout ça là monene. So troisième bas biso to salo article 5 litie lilie. Litie lilie e goyana nzela na yo po ozo bunga mwa mingi. Ozo bunga mwa mingi bandeko. Alors bandeko, bino bolandi ndenge pardon bolimbisi bolandaki nani noko na biso fachi tanga akendaki na Brazzaville. Alors bagi nini? Alobi asale ba déclaration alobi que non voilà coalition FCC cash et Goku Fati. D'ailleurs, les deux côtés, les deux camps baza en pleine négociation pour na kubongisa makambu makambu nyonso ekene na nzela. Sikoyo premier ministre asiliki FCCP et Siliki. Siko to sandeni. Biso siko peuple tout le bani. Bon, ngai no na bino Clovis na olobaki le fait que le pouvoir la souveraineté nationale appartient au peuple. Autrement dit, litie lilie. Il faut tout dire litie lilie. Donc, non mais alors, ce qui nana websa premier ministre boy bolimbisi na izande na nyina loba boy premier ministre etambola boy so monique fond nini gouvernement oyo kamba eza ku tambola ndenge yo sepelité o démissionner
démissionner na yo. Vous démissionnez na yo comme ça Fachi aluka ba possibilité mususu. Hein? So yo démissionner. Nini mboka ko tambola nango, mboka ko zonga e tika la e ko vendre place monte. Mboka e ko avancer, botika biso ko distraire biso na makambo yo osepelite. Et en plus ko ça la communiquer. Pona oyo solana président de la République ça communiquer. Yo monte otangi mais nani na yo chef soki ya porte-parole na yo. Nde o ça la communiquer, o ça de la deuxième fois. O sali makamba bongo. Donc biso to CPI na ngoti. Alors bandeko quelque part ngai noko na mino nazo talisa bino peli lo mo lisusu est très important. Et là mususu ko ko lekana wana FCC le gole siliki. FCC a koki ko bloquer ba nomination wana. Pourquoi na lobi bongo? Parce que ba ordonnance tango salami OK, c'est bon. Mais pour tuana nyoso ba kota en fonction, il faut ministère des tutelles. Neti côté dans le militaire, il faut ministère de la défense à notifier bango pour que banda misala. Et na nini na bande ko na magistrat, il faut ministre de la justice. Oh bango na surtout on a bazabata FCC. Le fait que bazabata FCC ba ko bloquer binomo boyebi eloko salamaka na le vieux Kyungu. Ba nomaka e na noko na biso Fachi et a sala plus d'une année sans que musala na ye banda po FCC e boyaka China rambo ba boyaka ba blokaka ba nomination wana. Mais cette fois-ci bon noko na biso Fachi si a mesani na pouvoir asa yebi pouvoir na place ezali nde na auto ko pesa binongo na luyembo. Bon, ça y est que ordonnance n'est pas domaine donc je pense que Makambu cette fois-ci et les Kanango malamo mais ce qui est vrai ba guerre d'esprit ezawana entre FCC cash mais en vrai entre noko na biso Fachi na China Rambo wana to cacher ngote to voyer ba faste ba omi balé guerre d'esprit ezana kati po ndenge nini bandeko po ba nomination na yaki bien calculé bandeko to matato kita ezaki pena bien calculé donc ndenge bauti kolanda wana bandeko jurisprudence ezali d'ailleurs Kabila na période ya Chibala Salango nani José Makila a signé à sa contre-signature et na deuxième exemple pe dans lobby na bino nani Cheo Kitundo pe a sa ba contre-signature na ba ordonnance ya Kabila donc mabe ezanango te donc place wana ba FCC bazana eloko ya ko lobana bisote. Alors bandeko ndenge na utiko yebisa bino FCC et Silika te lelo nde tosolo babo dollar c'est comme na 2000 ilunga lukamba olia lukandenge ya ko toute l'économie mata et olia luka ndenge nini ya kotala mboka ekonomi ndenge ekoma makasi ye aza makasi na kosala ete nana yoka te place o ilunga lukamba azoloba donc kaka soyi ba ordo angaye dollar lelo komi na 2000 hein dollar komi na 2000 ilunga lukamba dollar ekomi na 2000 botika ba distraction wana ngano ya Congo démocratique dans le but botika ba distraction wana. Alors bandeko voilà pona lelo to suki wana nde to kutani na édition oyekoya bo s'abonner na Congo Esengo TV nde bokozwa susu
ba dossier oyo ebombami na sima ya ba nomination oyo na oya kofungola bino. Ngana bino tokutani na prochaine édition. Ciao.